La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La famille, naomona bato ebele baotagenga na video oyo Vini ake ko tourner chez SB. En tout cas, namoni video wana bato ebele batagenga na video wana. Lelo na olinga tozala clair to mekolobela mwa mukie pourquoi Vini ake ko tourner na SB. En tout cas, eza eloko ya sikate d'abord. Pour commencer, eza eloko ya sikate. Na ozala penza clair na ba propos na ngana ebisa bino ba mamba Vini eza ebele. Ba audio ya Vini olobele eza ebele. Ba mamba Vini penza otoko ya pena kolobela awa. Eza tellement ebele. Alors, Vini ake ko jouer na SB, ba filmer banini ba tournage na bango ndenge lekaki basala kwa mwa ko chrétien ko loba ndenge ezalaka bino mo boyebi. Tolinga tolobela. Na sepela pena toloba nanu toloba nanu po tokoki kovanda kaka kimia te, il faut penza toloba nanu. Vini akei na SB ake jouer eza eloko grave te. D'abord Vini azaki famille libota te. Vini azaki na contrat te chez Bellard TV. Vini azaki na contrat te. Vini asignaki contrat te. Vini azaki pe famille libota te. Vini azaki cher collègue. O babandaki kobenga pour a tourner théâtre. Toyoki balobi Vini aza na posa ba reconnaître ye. Vini aza na ba reconnaître ye te. Vini aza na posa. Na olakisa bino ba video. Na otiela bino ba video moko elekaka na affaire trophée ya 2024 chez Bellard TV. Na otiela bino ba video wana bolanda. En tout cas na otiela bino pena ba video wana bolanda malembe. Na ozana besoin bato bana maturité. Bato ba pena na sagesse. Tolanda video wana ona otiela bino malembe. Soki lelo Vini ana posa ba récompenser ye. Vini ana posa zwa récompense par rapport ya ndenge ya lekela chez Belleville, par rapport ya film o ye akoti sara chez Belleville, par rapport Vini fala ya kolobango na télé. Vini makambu tu okelo bapa ya batu wana oyo ozoke kobetela masolo ba trahir yo. Bazo trahir yo po masolo nyonso oyo ozolobe pa batu ezobima libanda. Toyebi te reconnaissance o Vini aza nango besoin. So Vini aza na posa Belleville katele ndamba lupangu toyebi te. Ba comédien à un moment donné bozaka na compréhension. Bozaka pe na motema ya malamu. O Vini o sala Belleville lelo eza ki motema mabe. Ngana kamwe kaka Vini pa kende ko jouer na SB, il faut aluka rando koto chez Bellard. Vini oza sans esprit. Oza na esprit te. Tant na moni na moni ba publication ya tournage, premier jour ya tournage ya Vini chez SB. Na moni no bi non, Vini oza sans esprit. Soki bana mikie loka ba grâce luzolo. Ba okenda jouer de côté ata na problème te. Grâce Luzolo aza mwana ya Belleville confirmé, mais chez SB a joué acteur principal. A créé ni conflit, a créé ni polémique pour ake jouer chez SB. Atikalo créé ta polémique mon côté. Mais moi elekelanga soki Vini lelo ozui décision okende ko jouer na SB, il faut banda ko luka ba makambo oyo ezanga mutuna makolo. La famille na otela bino video moko
boyoka ndenge famille libota evalorizaka Vini. Boyoka ndenge famille libota evalorizaka Vini, epesaka Vini valeur na 2024. Vini ozalaki na posa ba reconnaître ondeni. O badolata na bilamba na belle vie pour comprendre que non bato balinginga bapesi valeur na parcours nanga, bapesi valeur na parcours nanga epa na bango. So ozalaki na besoin, to oza na besoin bakatelo bomengo. Bato lokwa ba grâce luzolo ake awa jouer, aye koto a jouer alekio na esprit, alekio na esprit. Yo moni ke pona ke ko jouer koto yo, il faut na créer pena mama na polémique. Oko bando benga belle vie hypocrite lelo tiye sokoya. Yes, hypocrite na biso ya très bonne qualité. Tolinga ebongo. Oyebi combien de fois ba benga belle vie hypocrite? Ça fait déjà 6 ans. Vini lelo lobi tokoye ba belle vie dans 2 ans. Mais laisse-moi te dire que ça fait déjà 6 ans. Oh babano benga belle vie hypocrite. 6 ans déjà, 6 ans. Lelo oyo dévoilé hypocrite à belle vie. Ya sikezate. Tout ça ici balobele yango na réseaux sociaux. Hypocrisie o vini oyo kobimisa lelo. Ici balobele yango na réseaux sociaux. Pour dire que oza muta liboso te. Oyo koya kolobela hypocrisie ya belle vie. Oza no muta liboso te. Hypocrisie o betela tolo lelo. Et na batumo balekaka da baloba yango. Donc hypocrite na biso wana ya très bonne qualité tolinga ye bongo. Tolinga ye penza bongo. Vini esopio ubeti mabe. La famille n'a pas si bien tete, en tout cas n'a koki jamais kobosana 10 premiers commentaires avant tout les canaux vidéo oyo boyo kan lo lenge ni famille libota et honora Vini na 2024. Vini olinga ba nora kao jusqu'à quand? Vini olingi ba na ebite olingi ba sala yo nini en fait? Batu baza la reconnaissant na lolenge nini oyo olingi batu baza la reconnaissant pona yo batu batambola bolumbu balongola bilamba po ba marquer présence à Vini na famille libota. Non, ba comédien bosala yango bien, bosala yango bien. Soko ozouaka kote olingo ke ko jouer kote osala yango na lolenga bien, kende na yo ko jouer zala sans polémique et sunga yo. Grâce aux autres là ko ma film obenga Belvia ke ko jouer, obenga Sila ke ko jouer, osala yango sans polémique. Pourquoi? Parce que ba jouaka déjà ya ke ndara jouer kote ba ope ba yaka ba jouer pa na ye. Bino po bozala bongo esenga bino ni to ezanga bino ni. Eza passe la famille, bonjour, bonsoir. Mbote bato bolandara biso, mbote na ba abonné tout. O bolandara Irsil Botelo TV, nzamba lola pambola bino, kande na prometa ki bino na lobaki. Torobanda ko dédicace à 10 personnes chaque émission na biso. Donne toute émission na biso ya lelo, parmi 10 premières ya ba commentaire, toro dédicace bino na émission eza toro dédicace bino vraiment. Tolobaki yango, alors il faut honoraka ma lobana biso eza vraiment important. Na ye ko honorer maloba nanga po na pesa ba dédicace nanga na parmi 10 premiers commentaires car ande tolobaki ba o yanga motema ba o balinganga ngape na lingara bango veut dire famille bota ya solo. Ndeko Simon Diabaz, merci beaucoup, merci d'être là, merci pour na commentaire na yo. Edna Oko, merci pour na commentaire na yo. Ndeko Eliel Bibeni, merci pour la commentaire na yo. Ndeko Eliel Bibeni, merci d'être là. Ndeko Michel Kati, Ndeko Michel Kati Zakura, ba kombo moko notanga. Merci Ndeko Michel. Oza mutu ya wapi? Oza mutu ya Lubumbashi, batoto ya Lubumbashi toza mutu ya wapi?
En tout cas, merci beaucoup. Mdeko Solange Sona, merci beaucoup. Maman Monique de mon cœur, Maman Monique Bikuta, merci beaucoup. Esiko Zali, Maman Monique. Sophia Zintou, merci beaucoup. Maman Sophia Luzintou. Merci Esiko Zali. Connexion Connect à commenter qui bon je ne sais pas ce qui est à faux compte tu es à compte c'est malam en tout cas. Merci peu Esiko Zali. Maman Antoinette Mbiavanga. Je t'aime beaucoup Maman Antoinette depuis Londres. Salut, salut, maman à Londres, oye, famille Libota à Londres, oye, je vous aime beaucoup. Maman Mima Theresia, je t'aime beaucoup. Naomi Kitadi, de gros bisous ici Kozali. Yolande Basoloa, de gros bisous. Voilà, Maman Mireille de mon cœur, meilleur V Kozali. Maman Minette Mayanga, meilleur V. Nassir déjà Tokoki 10 personnes. Ndeko Jani Matondo, meilleur V et Sika Ozali. En tout cas, sans oublier Maman Nangamoko, Madeleine Keita de mon cœur depuis Maroc. Sans oublier Maman Yvonne, Princesse Allegria. Maman, je t'aime beaucoup. Nzambalola a Bombabino. La famille, on est allé qui bongo 10 personnes, 42 Torobaki. Torobanda ko dédicacé vraiment 10 personnes chaque émission na biso. Ba o boko la 10 premières commentaires na émission ou en tout cas émission o ezoya. Il faut to dédicacer binoto honorer pe ba bodé na biso et ozala malamu mingi. Amba vini bandeko nanga nalingi natyela bino video moko boyoka lolenge famille Libota et honoraka vini na 2024 po eloko vini okufela peut-être toyebi te soki vini na posa ba meme na Mukongo ba meme na Chipoi pour comprendre que non batu balingaki ye to pe batu ba honorer musala na ye na passage na ye na Bellevue TV. Vini azo répondre ba commentaire, vini azo loba, vini azo finga, vini azo loba penza. Azo finga penza na ba commentaire. Na yaki na loba na ba vidéo na nga to beta vini kara na ba commentaire to commenter ba vidéo na été to tala ye to kipete mais eliko l'accepter que biso bato média to kanga munoko pona makambo nyonso vini azo binisa. Tangu na moni vidéo ya vini chez SB na comprendre ngo bité vini a mutu photo répondre ye. Vini a mutu photo loba na ye. Vini a mutu photo talisa ye. Bomoni mutu amesana ko vivre na hypocrisie to na motema mabe partout o ya ko banda ko kende e uzanoka ndenge moko. Bande ko na biso babaku ba poster vini ba sepeli to yambio na maboko akofongwama boye d'abord vini Alain et famille Botati. Vini Alain et famille Botati. So bozwi biso peut-être tonton Pati wan to loba pena a bozwi famille Bota. Mais vini à chers collègues. Alain et famille Botati. So bozwi peut-être Whitfried to loba oh te oh pena famille Bota. Pour biso surtout mona ce qui se passe na Bellevue TV. Ba comédien sans esprit. Baza tellement ébélé. Lisola décor namonaki na page moko na Facebook bakomi comédien ou comédienne longola orgueil ekweisaka. Lisola décor ezaki ka boye. Décor azwa lolendo atia, décor azwa orgueil atia, décor pe baplibia ki epe ka boye. Asa décor vini ko tomoni ona sila te. Tomoni okaka na équipe mombabo la tournage obino telemi ozobina décor kutu abwaka même ba jeton na sila zaki pe na sila azala même na Jérémie. Est-ce que lelo banda décor a longwe et pas Bellevue boko melanga na ba commentaire combien de films au décor a joué déjà na SB, combien de films au décor a joué déjà même et pas ya Jérémie Chaban. Ba comédien boalaka na bino vrai mais air moko bozara pe na sagesse te bolimbisi na fingi te. Pokota la vini a créé pas même un mois. Marambo nous sorti bimi pas même un mois. Pas même un mois à Kemba Mokuna. Donc j'ai compris que Azwa qui déjà pelle.
Mais c'est quoi façon nini oye aoya pour bouleverser makambo pa, mais tu es libre. Tonton Dacosta za famille libota ya Makila, famille libota ya Musuni. Mais tout le monde a tonton Dacosta, malgré tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Tonton Dacosta a kenda ko jouer na SB, a créé un problème itin. A créé un problème itin. Boala un esprit te. Na lo bana bino ba comédien belé bala na ba on esprit te, bala na ba pe na vision te. Na lo bana bino awa. Papa lema bana po akende Dubaï na Jérémie. Aye a créé. Ou ake Dubaï na Jérémie retourne ya kangi kanda. Papa len lelo. To tikalaka na kombo papa Alain. Mais en réalité, papa la zo pesa sous meilleur na été. Respect tout batu ba pesa ka papa Alain. Na ba rôle o babanda ko pesa e peut-être na ba groupe minene o papa la bando kende. Respect za ki différent par rapport ya ba rôle o bazo pesa pesa papa la ba esika o ya zo kende mikolo. Vini na lobaki ato kei ato sali soki nini muto lelo azati. Ato jouer soki ato sali soki ndenge nini. C'est que toi tu es aujourd'hui, c'est grâce à Belleville, tout le monde connaît ça. C'est grâce à Belleville. Na loba na bémission na sala ki oyo utako leka na loba ki nini. Nani toyebaka vini na jouer na tendre, vini azaki na tendre tanga azo jouer azaki na azako jouer tendresse moko boya azaki nango. Mais lelo pa koma rôle wana oya kompa koma na vivacité wana, c'est grâce à Belleville. Bakosa en conscience, bakosa ka batu mais bakosa en conscience te. Yango nazongisela bino émission ya Jérémie. Nazongisela bino voix ya Jérémie pour dire que okoyi kokosa batu mais conscience na yo moko okoyi kokosa ngote. Vini a mukolo. A vraiment mukolo. A okosa yo nanga mais conscience na ye a okosa ngote. A okosa réseaux sociaux. Mais conscience na ye akosa ngote. Belleville akangaka mutu te touti omona na Noël ndenge lekaki apesi opportunité na bana tu ya famille bota o basalaka pa na ye. Aobi na bango bofongola ba chaîne YouTube ye moko akoguide bango. Mutu mo akosala eloko wana na ba comédien tinda bato bosala boye peut-être ezaka Belleville. Yende guide ya ba comédien tout na mamba YouTube. Na lo bango preuve ne que Belleville mema sila na YouTube. Belleville mema dinana. Belleville kocha bango so Belleville azala muta liboso na ba comédien o fongola ka chaîne na YouTube. Donc vini obeti penza libanda. Esopi yo. Batu musu bando peso respect na ba Français lobaka. Batu musu bando peso respect mona moi mobalo ba peso respect na ba Français lobaka. Mais tant ozoya ko répondre batu na ba commentaire. Tant ozoya ko finga na ba commentaire directement longoli valeur na respect. Peut-être batu bando ko babanda ko zo na ba lolenge moko boy. Mitala lelo. Lelo to mona babakuku basepeli bakomi ya tonton vini toza bandeko bimisa sala ye tomoni ti ao jouer kuna tomoni ti baplibie ti bazo seka yaya vini ala pa Fani Masudi vini ala pene pa Fani Masudi kuna pene zaki masolo vini ala penza kuna basuka vini na Fani Masudi basuka wapi. Donc pona lobake kobeta tolo te pona vini. Aouche pa Belleville jouer ba rôle ba pes. Belleville moka formé a façonné. Pa bando pese ba rôle ya komena basuki wapi. Donc tant likambo la ba comédien nga loba soki comédien moko
abalukeli comédien au place oyo ya bande jouer bino nde boyaka oseka bino nde boyaka oloba me bokomprena te e place opa ye soki azaka mutu ya mabe abalukela mpe esika wana wapi décor Jérémie poste décor Jérémie aposte décor ndenge ezalaki ntango décor alongwaki epa Belleville bomonaki lolenge nini Jérémie azalaki koposte décor. Est-ce que Jérémie a posté sous décor? A posté sous te. Succès à Jérémie na d'accord, na décor pardon. Yana nekiti. Bino mobo komana ba commentaire, yana nekiti. Donc vini a monaki tellement komi kotalema mingi, tellement ba rôle ine na famille Libota ezwa. Tango ake kofungola chaîne na ye. Atie motema mabe. Tellement ya leki na famille Libota, tellement ya kotiaki ba film, akotiaki film moko kuna. Posa nezaki Belleville za mutuka tambola nango apese tambola nango. Posa nezaki Belleville balele mwasi. Posa nezaki nini. Poso bovandisi vini botuni ye bien. Aloba hypocrisie oyo azoloba Belleville za hypocrite. Aloba hypocrisie wana. Batutu baleka na TV pona loba hypocrite a Belleville. Hypocrisie a Belleville balobango te. Batutu baleka Belleville za hypocrite. Mais bon loba na place nini o Belleville. O yo mona Belleville hypocrite. Tango oya na information. Betango bien. Luko expliquer batu très bien. Kosuka kate na aza hypocrite. Expliquer biso. Hypocrisie a saleli yo par rapport ya nini. Expliquer biso kende wamoni Belleville boye. Aza hypocrite. Tala sali hypocrisie na parti boye. Et vous allez bien. À un moment donné, boye ba couper ses explications. Yo koya kate na te volobi que non. Belleville aza hypocrite mais o expliquer biso te. Hypocrisie wana o Belleville aza nango na côté nini na sens nini. Tozela dans 2 ans. Tandis que 6 ans déjà banda obenge hypocrite. Lelo vinyo zelisi biso 2 ans. Na 2 ans obimisa nini. Matière nini. Ba vérité nini. Tope ba audio nini. Oyo bombi obimisa ngo na 2 ans. Dans 2 ans. Bimisa ngo maintenant. So kozana ba audio ya Belleville. Tolobaka bien que ya sika ezate. Bimisa ngo siko totala. Bimisa ngo toloba. Bimisa ngo to asime hypocrisie ya Belleville. Bimisa ngo. Mais comme oyebi ke mutu to aleke pa ya Belleville, mutu to abeba oba beba na kaba oba lekaka wana babimaka na mo ya hypocrisie, hypocrite. Yango yo po ye obima nango pour que ko jouer na Sila Bisalo, pour que ko jouer na SB, oza sans esprit. Yo tele matin na ba grâce Luzolo. Yo tele matin na ba Pierrot. Yo tele matin na ba Gesho. Ba mibala solo ba o ba comprena. A comprena ke funa ke na jouer a na ya na jouer awa. Na filme oyo oya sika oyo vinya jouaki vinya zali peut-être batu ba oloba ote bongo ndenge vinya zalaki boyebi Belleville asala ba filme na ye lelo ta sangisi ba comédien boya to jouer après pas ba bimisi Belleville asala ba filme na umela ka Belleville ko sala akobimisa biso film abimisi lelo asala ngeti filme o abimisi na décembre boyebi ke so asala ngo na août to na octobre. Pour Belleville azalaka na ba film akosala film teka dans 1 mois akangisi ba comédien basali film aplibi yango akosa na film moko 3 mois 4 mois 5 mois avant vini bozana tiela bino boyoka video boyoka ndenge lolenge famille Libota e honoraka vini bapesa o trophée ba honora yo famille Libota et honora yo publiquement. Famille Libota et reconnaîtra ba effort na yo. Ba effort na yo nyonso ba reconnaîtra yango. Olingi batu ba reconnaître ndeti nini. Ndeti nini potika batu kimia. Ndeti nini.
pose à la l'aise otika bato kima bolanda UTV Award 2024. Mention spéciale à l'acteur populaire de l'année 2024, qui est M. Vini Maouli. Cher Vini, 2024 a été la preuve éclatante de ton immense don pour le jeu d'acteur. Et nous ne pouvons pas laisser passer l'occasion de te rendre hommage. Tu as su incarner chaque rôle avec une intensité rare, une sincérité bouleversante et une rigueur exemplaire. Chaque scène, chaque regard, chaque émotion que tu as su transmettre à l'écran ou sur scène témoigne de ta passion et de ton profond respect pour ce travail exigeant. Tu es bien plus qu'un acteur talentueux, tu es un véritable artisan du jeu. Plein de succès à toi pour la suite et compte sur nous pour applaudir chacune de tes victoires. Merci infiniment. nyonso oyo bouti koyoka wana bandela ngo mpo boyoka bien ezalaki reconnaissance te nyonso oyo boyoki awa bareconnaîtraka Vini te ezalaki reconnaissance te biso bato mwindu tolinga reconnaissance ezalaka mbongo to tolinga reconnaissance ezalaka basombeli o mutuka basombeli o soni basombeli o lupango wana omoni ke bareconnaître yo tout ça na 2024 Vini azala acteur moko populaire Vini azala acteur populaire na 2024 na Bellevue TV Award bomoni nde bavalorisaka Vini maloba kitoko bato babetelaka Vini maboko c'était pas ça oyo Vini azala kozela Vini azala kozela famille libota basangana moko batie mbongo bafuteli ye ndako babaleli ye Debora basalisi yango nde Vini azala kozela to ndenge nini me bacomédie ebele boza wana bobeti maboko bosepeli boencourage Vini bienvenue na SB tozelaka yo eboye totala bino tofungoli miso boye totala moto aza epanza makita ata lobi changer ville ata lobi changer pays ata lobi changer famille moto azalaka deja epanza makita aopanza mpo azalaka deja epanza mpo azalaka deja epanza makita donc c'est normal vouloir ou pas esika nyonso yo okende aopanza na ye mpo ye epa na ye apanzaka aboma relation partout oyo okende relation ebeba partout oyo okende aopanza makita c'est ça c'est comme ça alors Vini kende malamu tika Bellevue kimia eloko mofe bapesa na famille libota eza te oyo bapesaki yo alors boposte ye bino bato bozwi diamant eza problème te mais hypocrisie oyo Vini alobi ya Bellevue aya koexplike yango po toyoka yango malamu. Merci beaucoup. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tokutani à la prochaine numéro. Si c'est la première fois que vous continuez la chaîne Nabiso, tant vous s'abonner, activez cloche à notification et aux malamu mingi. Aimez vidéo. Bonne année à tout le monde. Bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.